Muniache nimwone mtoto wangu mzuri. Baba, Wilo. Baba, Wilo. Niache bwana mkono baba, Wilo wangu. Wilo baba, Wilo. Mtoto wangu baba, Wilo baba, Wilo. Zambe na moya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina mangeno, bakoye mela kayutongo pepopa. Mbote balandi ya MDG DTV Mafuta ya Sika Nzambe apambola bino sika nyo sezwa mibino ezalinga yo bino Mère Dorcas, la grande dame. Car neto mesana koya osolola kopesa toli ko la pesa bino actualité kolobela bino mambo ezoleka nde na bisa bino toya aka te po toya to pe toya koloba te parce que photo loba to po bakinyo su bazoloba mais toya aka soki likambo ezali likambo to moni que ça important eza utile ou ko sunga ou ko bakisa un plus. Oui, nous conseillons nde na bisa bino que conseil et ko bikisa via mutu tout comme ko bikisa via mutu. Bande ko to sala keba. C'est vrai, ezamba la liboso te to lobela ba marambo yo, mais cela n'empêche to continuer ko lobela puisque ça ba mambo tozo vivre ango tozo bikana yango na mokilio tozali tant que to kufite motema mabe ko existaka toujours. Je disais que tant que toza na mokili ya bato motema mabe aussi la te motema mabe ko zala bandeko na kozala mulai te juste pona komeka ko talisa biso to ko lobana biso par rapport à likambo ya lelo et puis to tika bino bomo na bilili. En tout cas, âme sensible, abstenez-vous ndimela ngai soza motema lolo ya ngai obimisa ma ya miso bali boso na mona ba image oyo ezaka na 2019. À l'époque je n'avais pas nazali na chaîne ya YouTube te et ça qui passé. Oui, et eza eloko esalemaki je crois na période wana. En fait, qu'est-ce qu'il y a eu? Maman bomo na bilili, c'est une femme veuve, hein? O abotara mwana moko ya mobali. E banova na mwana e. Wilo. Et sali ke opportunité moko se présenter ba longona bango Afrique, ba kende États-Unis, ba ke va na bango na Canada. Bon, toyebi te bato mosusu balobi ezalaki baganyaki DV loterie. Bato mosusu balobi baganyaki DV loterie, mosusu mais ce qui est vrai, babande kokende poto. Bando ke poto. Et qu'est-ce qui s'est passé? Camarade ya mama oyo. Motema mabe, motema likundu, motema kenze, motema ya ngando, ya crocodile. Asepela ite na motema na eto ebi jalousie ndenge ezalaka au milieu de nous, c'est chez les Africains. Parce que pas mindele babilo bomo na ngote hein. Mundela viva vie na coin na ye. Mundele même moi na maman na so aza millionnaire ba millionnaire eza yé. So aza na 10 no eza yo. Mindele vivre comme ça. Bomo na eta ya kwatu ya ko beta ba tour na ndako nonde biso to zala na vie no comme dépendre na po ya na mbongo rien. Les blancs ne sont pas comme ça. Et bah j'ai pas un pamboyo en tout cas ils allaient arrêter pas na bango na moto do déjà ba kipa ba mamba ba tuté mama wa yoki motema mabe asepeli te ndenge camarade nazo ke poto na mwana botala mbinga mobali alali akufi alali na mbeto ndiye mutalali pongi non mama asalanga pasi moko na otomona su bilili oyo na Facebook na koka été j'ai fondu en larmes. Vous n'avez pas l'idée, vous n'avez pas l'idée. Son fils adorable, son fils unique. Maman pesi ba bisou, maman Leli Nzambe.
oyeba ma mususu na ebité na ebité. En fait surtout sali émission oyo to pe voice oyo ezaka pona kokebisa biso to sala très attention tout autour de nous. Na sisa na le solo camarade ya mama asalaki elo akolia soki mpe nguba na manioko elo mwa bajar wana. Oui, parce que je me rappelle tant que batindela ngai image o na WhatsApp basala ezalaka na voice moko bana ko accompagner yango. Bon, muto asala voice alobaki ke ba congolais et basalaki transit ou banova na est à Congo toyebi Rwanda tozala ba voisin n'est-ce pas? Et balekela inzela ya Rwanda bon na ebité lokola ba Rwanda nyoso lo ba komaka bato mabe bien que c'est vrai ba bato mabe muto asala ki yango za rwandaise camarade ya maman la bango je sais pas eza problème te azala rwandaise azala congolaise azala nani tozo déplorer ka motema mabe ya mutu. Mama na salaki eloko akolia salaki manioko na nguba so na bosanité mais ce qui est vrai ça que lo akolia et asali nini a empoisonner biloko wana. Apesi bango bakende kolia na nzela ndenge ezalaka mais bon bokende ka boyebozo ata bolia nzela et bakei bande ba nzambe ya ndenge maybe on est humain mama mususu Bible obi eza caché révélé za biso za caché za nzambe parce que il y a des choses qui font réfléchir et tinda ba muta tuna nzambe ba mituna misusu donc tellement muto a limité oyebi le pourquoi te oko risque au sumoka. Les amis, qu'est-ce qu'il y a eu maman o abonné kolia parce que azaki na petite quand nzambe nda sala maambu na ye la pauvre bande ko maman aboyaki na kolia quand de ba matai na avion wana nzela le frère abandi kolia na ye ba biloko na ye maman na pesaki quelque temps après libumu ebandi ko swa nzambe na ebité soki akufelaka na avion ngowe so pe kuna ba meka ko sala premier sotala ka avion nango avion eza pour voyager nango bien que moi ba premier soin cause la banini mais eza hôpital était quand même et puis ba poison to yebi ba poison ya ba est wana ba poison comme na ba Congo et comme ba ezala ba poison oyo o melika ndo ozo melande na o mela na verbe l'effet kara ekoti na monoko tanka ezo kita oya liboso ka wana ezo kita wana na minute wana ka ba dege bandi donc na espace ya 2-3 heures de temps so ba keno na hôpital et que ba intervenir ba kuta déjà bilo nzoto banto beba botala niveau motema mabe ba poison kongwana ezala bongo to wana ba témoignage ya bato belé ngana yebi tata mona kene mbangu na poto awa chez Palman ntsembokani asomba lopango na ye bande obolimbisa ngai lisolo ezo continuer c'est tout à fait normal ezaka bajara ba marambango tozo lobela asomba atinda mo bande one basombele ndako bango bazwi mbongo wana bale yango et sali ke asali en sorte ka kende Congo tant bakoki kazoya basali basali o bakoya kosala juste po baluka ba étouffer loko bamona façon bakoki ko étouffer lango te pona bango dernière prise ezali ko bomande kona bango bana ya libota moko bana mama moko tata moko donc o atikela neti yana bango na Congo na baleki tout à part ya suka et basala baje so pe na mama na bango zali na kati elo mwa bajar wana donc grand frère na bango kande bakomela na ba flat wana akenda tango akei balambaki ndunda basali kwanga basali makaya bunde ezala kaka akomi boni ba présenter bilo akolia mukete beau frère na ye leka mwasi na ye na mwasi na ye de fiancé ya beau frère baye kotala bof na bango oti poto ndenge nini nde ezala kaka boye bato poto bazala mwa ba charisme na bango aliaki penza te mwa bakomeka kaka bakomeka mekika mwa likaya mwa ndunda mwa nini po esala mabe te boyebi bato Afrique bato banzala bani ata kwanga na makayabu na ndunda kaka na minute do ndeka basido kata baosisa kolia avant même kutu bilo yango esila déjà ba effet bandi libumu komo yemba et ti basilisa kolia ezalaki ya kosanza mema na hôpital les amis
beau-frère ya mwana mobali wana akufa na mwasi na fiancé bakufa bana bato ba innocent ndeko wana lokola liaki penza te ka mwa likwita liaki wana na bapokwa na babutu abandi toka ba effet à poison ebandi tant ka kenga lema bapirige donc aume le lendemain moto azonga ntango azongi mwasi reconnaître eto ndiye babeti ye kake mwendo kana mwa likwiti ya kwanga liaki na ndunda. En fait c'est ça mitema mabe bato bakoma nango esali ke mwana mobali oyo bozomona ase retrouver na morgue kata bakomi mboka ngo bandeko yango bomoni mama wana aza ko se fondre ngai nzambe nkolo okela biso mawa bandeko mokilo ya makambo les amis. En fait c'est ça bomona ba image na liku penza na continuer beta lisolongo te pardon na yo la pamba bomona ba image ndenge mama nazolela bokokate bondimela ngai so muto motema to otangisama emiso mwana mobali akufa bakunda mama natikali ye moko mobali te mwana te nzambe boyebi des fois tozala na bisida koloba problème te nzambe kofuta ye. Oui c'est vrai oyo nyonso moto asala abuka ye pa akotika na libanga ta okufa na ye. Oui c'est vrai mais mwana ana kufia ozonga te mwana ana kufia ozonga te akufia ozonga te ata nzambe apinir ye apesi punition so ya forme nini ata so nzambe alobi ye pe na minute wana boma ya kufa kende mwana wana ndeko akufi wana ozonga te perte vie ya mama ne baby donc à vivre na yango ta mosuku pa omela te na mokili parce que vivre avec ça eza eloko oyo nayebi te soto rolo yango en fait soto sali voice auto audio eza poto kebisa bayike kande to misana ko ya kopesa conseil toyeba na bilongi ndeko na ngai toyeba na mitema te yesu oloba na eko mema kimia te mena memi mopanga pona kabola mama na mwana tata na mwana mwasi na mobali ndeko na pourquoi aloba bongo simplement bato ba interpréter version mabe ba yebite aloba bongo simplement parce que ndenge to vivara boye to zala na molimo moko te tango nzamba keli mokili akabola ténèbre na lumière ce qui veut dire lumière na ténèbre ko vanda place moko te na Corinthiens 2 Corinthiens Bible solo bana biso yango il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres entre la justice et l'injustice. Donc yango moni batu oyo ba prétenda ko zala batu malamu wa sambelaka mwana na nzambe mosel na nzambe me bo mona tout autour na ye batu moko ya oyo ba yebi bona ba cacher même ya kosimba makila batu moko ba bomaka batu. En tout cas il faut vérifier otala ngo malamu parce que mutu oyo ayebi marambo oyo akozwa risque ya boyete boyebi mabezala toujours na avantage likolo malamu mutu akosa bino te yango moni nzamba boyaka mixage mabe otikala mabe. Vous comprenez? Bandeko nanga toyeba na bilongi toyeba na mitema te. Tu dois faire très attention na batozo fréquenter. Tu dois faire très attention na milieu ozo vanda. En fait pona koyeba ke mutu oyo azana molimo wa bien te kati na okoyeba ngo na mbunzu na yete okoyeba ngo na elongi na yete parce que ebomba maka so nzamba lobia fungola motema la kisanini ebomba maka na motema bandeko toko kimana na nzela bandeko topesa na mbote te. Vous voyez on dit maté que moi si oliaka na ye mobali oliaka na ye ndeko na yo bobota mina libumu moko muto akokoma na niveau ko kaniselo mama kanisaka to ya kosalo oyo asali to oyo asalaka so nzamba lobia fungola makanisi to pe mitema na biso bandeko eza terrible eza catastrophe eza pasi bandeko ekenge felom comme l'on dit na profiter na lancer message na batu oyo bakenda Congo pamba bomoni batu batikala na Afrique tamsolo bana aete biso famille na biso nde tokolela tala yana batu belé balobaka ndo lobana me bandima te yana ba réalité mo komo leka lelo so mutu ake Congo azongi soki penza azongi azonga na défaut oka mutu akomi ko bela pamba oka mutu akomi na ba problème moko boye so ko comprendre peut-être mutu wana aumélité n'est-ce pas ça inana kufi ngana yebi batu belé batiki biso oto bandova na bango na mboko kali kola voyage à Congo mutu ake Congo azongi boye
récemment ndeko moko nayebi akenda muto ya boy mine de rien balongole na misala azali na misala mibale balongole na misala nyonso mibale. Les amis, méchanceté eza na ba Afrique motema mabe eza na l'homme noir. Quand de babengaka biso noir mitema ezalaka mwindu eza ka na Congo te. En fait eza africain nyonso toyebi te héritage yango ya koko ya momutu mwindu o abanda race o ya biso. En tout cas na Cameroun bandeko plus pire na Cameroun. Donc na Cameroun soko ke Cameroun ozala na poto ozonga na yote bato bayebi ba fréquentant million na ba imam na oloba. Donc na ba réseaux sociaux ba YouTube, Facebook ba masolo eza tala ba vidéo une jeune fille akenda robala na États-Unis 23 ans 22 ans mwana bato akoli na poto ake osali bala zonga te camarade mutaboma ya empoisonné. Donc marambo ekomika aboye yango bandeko tozoko kebisa bino faites très attention. Ata na Afrique karaté ezalo zalaka na poto tala omoni makopo benga makopa abongo na makopo mai moko mususu pire akoma pirate yango moni to conseillera bato foza na nzambe et puis oza na intimité ya malamu na nzambe e profonde na nzambe oyeba nzambe na mozindo oyeba nzambe ezalaka ya likolo te okenda église suki wana ngana sala mama mabeta eza malamu mais au moni plus tu développes l'homme intérieur tu développes l'intimité avec Dieu spiritualité no kati na yo et aba mambo e bana ko échapper ote. Le Seigneur va te révéler qui est devant toi ou encore à côté de toi. C'est très important. Et na batu babo ya ngo batela mabeta tala yaya il faut yeba mutoza pembe na yo anani c'est important. Oyeba teta mso ovanda na ndoki ovanda na jida pembe na o boma yo bakolia yo mukomusu okufa oyebi te ezaka na Afrique te eza partout tovanda boto yeba na bilongi me mitema toyebani te muto osekaka na ye ondima te so baloba lakiso makambo oyo yakaniselako na eloko aza prêt ya kosala ondima te yango bandeko na nga tosala keba nzamba pambola bino. C'était ça pour aujourd'hui. Totikeli bino bomona ba image comment est-ce que cette dame pleurait son fils unique quand mwana moko ya bota quand ta mwana omona bino mbala sima nzamba pambola bino. Muniache nimwone mtoto wangu mzuri. Baba, Wilo. Baba, Wilo. Niache bwana mkono baba, Wilo wangu. Wilo baba, Wilo. Mtoto wangu baba, Wilo baba, Wilo. Unaleta na kidonda baba. Unaleta na kidonda Wilo wangu. Unaleta na kidonda baba. Wilo baba, Wilo mtoto wangu Wilo. Sikukuchoka hata baba, sikukuchoka Wilo. Wilo kweli. Hapana, bana sasa kukufanya kwangu. Wilo kwa Wilo. Baba mtoto wangu. Okay. Baba mtoto wangu. Baba mtoto wangu baba. Wilo wangu baba. Baba Wilo mtoto wangu baba. Baba Wilo mtoto wangu baba. Wilo mtoto wangu baba. Wilo. Sunombe abatu baba. Wilo mtoto wangu. Wilo.